Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bino bandeko nyonso bokolanda biso de partout ya bino ndeko Ndombele Botale tolobaka tango nyonso tozalaka liboso na bino tozalaka be wana po ya koluka kolamusa conscience ya bandeko tozalaka be wana po ya koluka kolamusa makanisi ya bato tata soka zena bana oyo eze ko préoccuper davantage eze kozala ya bana na ye tomonaka na libota bana mosusu batikaka kosuba noki te eze préoccupation ya baparent tomonaka na libota mwana mosusu azwi mwa retard à croissance préoccupation ya baboti mais po nini mwana na oyo na bana nyonso toboti yenda zeko zolo kwa mwa retard ya kokola mwa retard ya kozala et comme préoccupation ya baparent mais ndenge ni bana mosusu toboti bakoli malamo to babelaka te na bomwana me mwana okobela bo ndenge ni évolution ya libota eze ko simba bomo ya baboti mwana oyo aze mayele mingi te poni mwana ondira zena retard tala na no mwana oyo parent un bon parent atalaka na etamboleli ya bana na elaleli ya bana oh mwana oyo boya ronflaka makasi ah non faut que luka solution oh mais tala na mwana oze kotambo yaka ozena douleur quelque part yango wana éveil yango wana kozala conscient mais nakamwaka na ba dirigeant ya mboka na biso ya Felika oyo ekomaka na bamboka na bango epreoccupaka bango te c'est vrai tolandaki ndeko moko alobi na Ituri na Beni babar mpe ali basalaka mpe bafete basalaka mpe ambiance baconcert mpe betaka mais justement mokili ya inconscient na bango moko bandeko pe o bazé na Beni na bango bandeko ya Ituri sud nord Kivu po bazé na inconscience mais ndenge nini bato bazé ko kufa bokolo ba porte ya bare fungwama po elongola bato souci po epesa bato conscience to possible sabato lisu conscience bato moko bazé ko boma bino bango wana bazé ko tindela bino masanga ya milangwa lelo to fandi to zena na état d'urgence sanitaire na état d'urgence sanitaire et aki na etuluku ya biloko oyo bapekisi oyo mobeko ekangi nano entre autres bikala terrasse bar bois de nuit église rassemblement yonso y a plus ou moins 20 personnes pekisaki matanga eyaka lisu na ndako te badwi na morgue quelques représentations te bake kotindaka na cimetière oh lelo soko 3e mois tozo kokenda ndenge wana na masolo ezalaki parmi ba point ya chef de l'état na vidéo conférence yaki nango na ba ministre biloko yo bazé ko mone ko kezonga nano yambo na mboka église na baba église na baba biloko yo bango ba moni na ino ko kezonga mais totuni na 3 mois oyo l'église sali na yango te babare sali na yango te mboke perdre nini po ba pasteur wana bafutaka na bango ba taxe te bafutaka douane te loko te bazay na exonération bazay na ba makambo bele facilité inutile na 3 mois église sali te intérêt individuel ndeze pénalisé mais intérêt à ba pasteur
mabonza na bango nde bajwei te ndenge balingaka kotala mapende ya ba protocole na bango nde bamoni te me mboka perdre nini me natuni parce que baeglise yango mpe kanga te basambelaka na bango babara yango mpe kanga à vrai dire te balongola nde musique chaque jour mituka ya ba société brassicole etekaka masanga mais soko bareze kosala te bato bamelaka mpe masanga na ndako soki amelaka 10 na bar na ndako na ye okoma meme pa na 3 4 mais mituka ya ba société brassicole chaque jour na banzila ya République démocratique ya Congo awa surtout plus na capitale awa koloba te balivraka masanga batekaka masanga baze koteka masanga poni po oyo eze na babar eze kosila yango baze koya ko alimenter babar mais totuni soko bo pekisaki biloko misato to cité nano wana misato ba dérapage ekomaki na bamatanga ingetama ekomaki trop c'est trop to dénoncer yango awa moko mosusu aki na plateau na ndeko ngala nzungu otopesi mbote esika bajwami tolobaki makambo yo ndenge nini bibembe ekoma fête mawa esila ekoma lia ba rendez-vous moto akufeli tata lelia moko abungi bofuye bien soko bozena botele ya pene ya quartier bokokuta ekuna tiaze kolela wana kangaki ankoro aze kolela za na mission yoka po doser tenere ya maua exclusivité ya République démocratique ya Congo to pe ya baindo ingeta matange komaki na ba dérapage mais est-ce que yango raison bakoki bakunda bato ko baimboa eze ba dossier photo élaboré donc mboka aze incapable ya kotia mibeko pour na bon fonctionnement ya mboka na ye il faut aussi la coronavirus covid-19 ndenge ye ba mobeko yaki pour na état d'urgence c'est comme mobeko etikali te ekotikala na état d'urgence sanitaire ndenge nini te mboka eze na ba dirigeant mobeko ezalaka po ya kobongisa etamboleli ya bato mobeko eyalaka po ya kobongisa etamboleli ya bato ya esika ya société ya mboka ya foyer mobeko eze na ntina mobeko ya kekila te tozalaki kolela wa baveye sonorisé baeglise bana kutu oka église ekangama na école soko 16h beti akotala te bana ya premier midi babimaki upa akobeta mindule na ye ndenge alingeli okokota na kati ya église obase 3-4 personnes mais niveau ya sonorisation wana impossible mibeko ebanda kovotame na yebi te na baperiode ya Jacques Mbunda na baperiode ya Bakimbembi Mazunga na bagouverneur presque yonso balekawa na ngomba Kinshasa bavota mibeko wana mais etikala kosalema te toyebi te bazali kozila covid-19 eya po mobeko ezala po bapekisela yango indirectement toyebi te dirigeant ezali kobanga koinstalle mobeko ono ya foi ou comment mais parmi tant mosusu biloko tokoki tozongisa lelo totangaki ekole te na etelo mpe ekangamaki mais ezalaki tango mpe babanda kokanisa te soko etelo ekoki ezonga ekozonga na lolenge kani po bayebi ke badérapage eyalaki mpe na eteni wana soko église ekoki ekozonga ndenge yesko église efo ekangaka bilenge banda lundi te dimanche mokolo mobimba bato basambelaka kaka po bango baintercesseur bango nde basungaka baser ser okaki libumu mpasi yakeya kokuta deja bato moko boye na église baalaka
azo obligé te azokenda wana amema mwa kopo masangu amema mwa sakombe aloso mpo kokuta bato moko bafandaka na permanence. Mais l'état c'est komona te ke ze manque à gagner bokasi na ye e bato wana baza kokenda lobi na kosaffaiblir jeunesse wana lobi bakokoma mibange l'état kokoka lisu kosupporte bango awa toze na ino na l'état oyo atalaka bolamu ya bato te matanga biso toze bayindo biso toze baafricain toze na balolenge na biso to considéraka moto te na tango ya suka toyebi te lelo balobi etikala ndenge wana me mokolo kokweya na bafamille ya ba o responsable ya mboka oyo ekoleka pe mbala moko ndenge wana to wane kosenga ba revoir mobeko po biso awa na mboka oyo toyebi ba mibeko ya la taille sur mesure mobeko ya taille sur mesure ti basali mobeko basali yango pona classe moko boye songolo te meto élaboré dorapage ya laki po nini matanga komaki fête po nini te bon nzoto bimaka le même jour et bimina tongo trop tôt le matin 8h 9h 13h 14h ok bakoki koteka masanga te sika nzoto mais eze biloko ya ko recadrer periode moko ya laki awa bato bakendaka likolo ya kunde bembo mona basusu balongoli na bilamba bolumbu mais ngondo moko ebetamaka talo longolaki elamba longolaki coupe osatandaki na ngondo te sika baze ko beta yo a volonté bato bateyamaka soko Moïse Kabila yaka na 97 akuta na kombi tokotisanaka makolo boye bani na bino te bokutani kaka na re na motuka botalisani makolo na kati boye ozokoka penza ke genou ya moto ezeko tuta ona bakote mémoire obésité Moïse Kabila bi mais c'est anormal c'est impossible mboka ya bato na esila na seconde bana babotami lelo to sima ya mbula wana na sima ya neno 97 bayebi teke na kombi to fandaka to kabolaka makolo bayebi na bango te mobeko ezalaki na accompagné na force mosusu elongwe na cerveau ya bato mobeko yalaka mobeko po nini te ba éradiquer moto aze kokenda na matanga ye moko ayebi na keinde kokabola mawa ke to profiter na état d'urgence sanitaire ekoma lokwa bongo baokunda moto lokwa imbwa aleki mbala moko nde te nous sommes des Africains toko néglige nzoto ya tata ya biso te toko néglige nzoto ya mama ya biso te bojwaye kaka na morgue bolekisa ndenge wana te na coutume na biso moto nzoto wana ezonga ke mona lisu ndako na ye po ya mbala ya suka te yango moni tango bato basalaka mibeko ya mboka ezena bato oyo bakoya koapuye bango na mibeko spirituel ayebisaka bango po nini likambo oyo esalemaka boye likambo esalemaka boye mpo na molimo esengelaka oyo même constitution na biso bakokaki te barédige yango sans homme spirituel tonto homme spirituel oyo bayebi bokoko misisa ya boyindo po bango pe likambo oyo bakoyebisa bino bino bolobi oyo to copier oyo babi te bo copier oyo te po bango soko batiaki oyo eze pona ba principe spirituel na bango oyo réalité spirituelle na biso ekolingisa te botia likambo oyo to mobeko oyo to article oyo botia oyo po balena na oyo biso te tolobi awa moboti aze kotala ndako na ye mokili na ye nde ndako ya moboti eze kotambola ndenge nini bilongi ya bilenge koma déformé pona masanga baindien bayaka na ngwawa parce que l'état congolais afandaka ze kotala bilenge nanga basalaka nini na baoyo batangi te suka na bango eze nini
statistique et ça les marque bilenge basi basé ko sala nini oyo batangi na ba oyo batangi te bako sala kanini mpo nini te l'état na biso appuyer bilenge wana bayekola misala ya maboko bandeko balandi tango tosengaka révolution na cerveau ya bato yango to concevoir émission oyo bato bakanisaka tozali na banzila mosusu bazwa kaka terre baremble soko argile soko terre rouge terre jaune baremble mitukezali koleka alors soko mbula ebeti impossible nzila ekomi impraticable nzoka nde na bakoko na biso c'est ça la révolution na bokoko na biso basalaki banzila ya ndika bao babotami na bamboka bayebi nzila ya bandika bokondima te ekobukana te ata mbula ya ndenge nini mais po nini misala yonso il faut bachinois baya chinois ntango aye ayeyi mpe na moitié na ye ya main d'œuvre na ye mais ce que ezali na banzela mosusu te tokosala yango bo révolution bilenge ayibe te mpe boya na ino botangaki boyebi ndenge bakulaka beton calcule wana eza extra te soko basalaka babeton na mapango mosusu babeton na babalabala mosusu même beton wana basali na balabala bakoki bapusa yango bakilometre. C'est ça la révolution. China sala yango na Mao Tse-tung bosalela bavaleur na bino te bati soko ministre ya agriculture, pêche et élevage ye moko asilisa soko na science politique au nom ya parti politique na ye au nom ya coalition au nom ya réalité moko songolo batie ministre ayokaka ba pêcheur solo ayomonaka ba pêcheur bato ya salité secteur wane ko se développer ndenge ni nzoka ezalaki parmi ba secteur oyo ba gouvernement ya Afrique e faut pesa maboko ba éleveur boyawa nini sengi bosala te biso toko bakisa boy biso toko sala boy l'état pasali oyo ya ye boy baloni nini esengi na bino bo l'état azena bangin akobalolela bino mabele ne sika bo balolaka mabele bino moko na Congo na maboko désormais l'état akotindela bino bangin esalela bino mosala wana po bolona po tango bato bazwaka ya kobalola mabele na Congo eze tango ya pasi makasi koleka yango bokomona moyen ya sala 1 hectare tant moso ezete akobalola ka mwa mukala mais ba mama wana batata wana balona kana ba mikala wana bango nde basimbi mingi ville province ya Kinshasa bango nde basimbi République démocratique ya Congo pour l'état lonaka te l'état lonaka na ete évolution ya mboka bon mais politique est-ce que basé comme observer ndenge nini lundi baba replein mardi baba retondi mercredi également jeudi vendredi samedi kolobate chaque jour bato bafetaka okondima te ke mboka oyo eze na pasi ndenge nini ba concert komana ba mardi ba mercredi ba jeudi ba concert betamaka mais l'état faut amizongisa papa po nini mwana nanga zeko bela mingi chambre balalaka eze tellement moke biloko eze belé bazé étouffé yango mwana belaka mingi yango bana bazé ko bela mingi il faut que lukela bango solution mosusu c'est ça un bon père de famille un bon parent azé ko observer mais est-ce que ba dirigeant na biso bazé ba père de famille est-ce que ba yebi ke ndenge batia bango wana bazé ba tata oyo esengi ba veiller pona etamboleli ya malonga ya mboka na bango bilenge bakosalaka nini
bilenge bakolobelaka ndenge nini, bavivaka ndenge nini, baze kosukisa bomoi na bango ndenge nini. Tolobi lelo bilenge bakomi kokufa koleka bampaka. AVC comme normal. AVC comme normal. Ba mort subite comme normal. Et plus grave le quoi église la qui ça que son moto kufi mort subite ndokaze na famille et c'est kosikibota. Donc wana kutu donc ekoloba mate babeta ki kosikibota. Mais bilenge bakoma kotambola na ba maladie na kati ya nzoto. Bako kenda otala bo michopose banda kopola. Abo kenda ba foi ese pola. Bon. Biloko wana le temps de sengela qui a veillé. Congolais, toi africain, à mon médecin, soko maladie comme grave. Pour une femme on a médecin, soko maladie comme grave. Yango moko na no médecine ngo zelix. Médecine ngo comme alix. Pour yepé à sala soko centre na ye. Azeko luka ba client. Soko yo ko fandi na yo zeko bela na yo to bibona kenda nano basala soko check up. Ye pa moni ke client ye. Ako mami kayo ba maladie mususu ba fungurume soko ba kombo nini a tseyo piscose na kati ya cerveau. Hangai baindo. Amoni client ye na motu na yo faut jwa mbongo akotika na ndako faut épargner quelque chose. Et ça la kake automédication et comment nango normal mode de vie à bateau. Bateau basé ko tunana. Ben yo kuno zena na dollar on te ndena la mungi na yo ko mona neti mo verta atika comme la dollar on te mais la rapidol. Moto a pesi ngwana maçon azeko ko sala pati na ya ciment. A pesi o kisi. Ah melango deux doses d'attaque mbala moko comme ça le kisi ben moko boye olandisi sungu delisusu. Ndape ngege me ambruyenga yawa na tuta kyango ndenge wana. Wana zeko beta brick. Masali prescription orale. Et zeko eleki c'est normal. L'obipé soko est compliqué. Moto wana kokaza la moto attention bakisi mosusu akokia melate akokaza la moto estomac bakisi mosusu elongo banite po ya ye mais lokola akokenda ko mona expert akokenda ko mona médecin qualifié te akisukeli na nzira mokuse mpasio ekoya sima batribu yango na démon imaginaire na ndoki moko ya famille soko bazena tata mwasi moko akonda vie malheureuse ye wana ndoki soko bazena na tata kurutu moko libandi ba chemise ya nzila elemba ya yende moto kolata mpasi wana ye moto kolata mpasi wana mboka ya bato tokanisa bande ko balandi tokanisa nini na nini tokoki komema toko salela boyoko pe boyike singulier pe pluriel nga est un individu nasalaka nini po ya mboka ngai est un individu natangi nayebi médecine po nini fona kota na engrenage ya mabe ya ba médecin ya kala mokili ya ba inconscient mokili ya ba inconscient tuze komona na bato batangi soi-disant na bamboka oyo balobaka kuna corruption ezalaka te ndenge toyokaka soko bayawa bango kutu nde bakomi baprofessionnel ya corruption. Telelo badirigeant presque yonso bakambi baome politique presque yonso bato ya français belé bato ya badiplôme belé mais bobanda kolanda ba secteur na bango bobanda kolandela ba secteur na bango soko akomi wana en tout cas soko bakoala muke na ministère faut ba la 10 en tout cas faut ba mona peke ba oyo bakoli ba adulte babandi kosila bango yutu bakoti koti to boya te soko ba zena ba qualité pourquoi pas pe basala. Mais beaucoup de mingi qualité c'est ko préoccupé te zala wana di et comme tango na biso ya kolia nzoka tolobaki ne bandeli ya masolo na biso mokolo mwalelo moboti nde aveyaka sko bana bazala malamu
oyo eza contraire, oyo eza contraire. Tala ba baleinière ekendaka Équateur, otali barge, oyo vraiment mboka ya bato, oyo vraiment pe tolobi toze na ba dirigeant. Toilette réalité, bandeko balandi, toilette réalité. Moto akosala zongo wana, moto akosokola wana libanda te bokozwa soko 3 semaines te bokenda kokoma n'Équateur bo vivre ya lolenge na lolenge, ngungi ya ebale yonso kosila na nzoto na bino. Bankisi kuna ezali koteka mabalgon na kati ya baleinière boye, médecin zete boze koleka, boze komona bibembe bimina ebale yango wana echoli aseke bazindaki quelque part. Oyo mboka nini? Mboka eze na ba dirigeant, role na bango eze nini? Te eze na makambo ebele ba dirigeant na biso bakoki ko recadrer sans pour autant baluka pu ya loposo pembe. Tango tolobi papa a observé bana babela kaminga abi non chambre eze étouffée. Faut le capui, il y a Banque mondiale, il y a FMI. Tout ça la sangolo na chambre na bino, biloko yoso bilamba yoso ya kalakaleze inutile, batumba yango, to pese espace. Réaménagement. Réaménagement. Ah, moi mon pepe koti na chambre. Ah, bana batiki ko bela bela. Ezena biloko mosusu, mais tokoki ko monter, mais bongo yango ba baleinière yango basala ka yango wapi. Chani metal mosala na ezala kini. Ba ajusteur bazalaki na chani metal lelo et chantier naval wana salaka lisu te. Mais ba ajusteur wana l'état yebi bango bazé. Tant mon soupe le bazé na ba vie misérable. Pour nini te l'état a lancé appel moko na bato wana yonso ba yebaki mayele wana po bazali. L'état financé moi biloko ya ntina oyo kolongola bandeko Kinshasa Équateur Kinshasa. Nazeko kenda mbandaka motema ya kokita. Tala condition bandeko bakendaka na yango na lobi. Te. Huyo mboka mokile zangi baboti, mboka zangi bakambi, to mboka zena bakambi. Te, ba dirigeant na biso, intérêt égoïste. Faut bakenda mikili ya poto, basina bana kuna. Po nini batindaka basina bana kuna? Condition de vie. Condition de vie. Bango ba vivre te sale condition oyo biso toze nango. Bango ba vivre te ba solo ya fulu ya ngambela na ya wenza selemba na ya matadiki balo biso toko vivakao. Bango batanga te na baitelo ya salite. Bandeko balande tande zengonga. Toaka na mingi ya koloba na bino. Bo sabonaka na ba chaîne na biso. Bo partageaka be mission yé. Ezena ntina kola musa conscience ya bato. Tango moso zena mikili ya poto. Moi kolia malgré zena ngo ba engrais chimique, bolia ka penza malongate, mais c'est facile. Montaze kolia na nzala na ye. Montaze ko mela na mposa, aze ko lata pe na posa na ye. Ebosa ni sabino te bisika bouti. Ebosa ni sabino te. Kono batenga na zemo Congo, na osala baleinière po nini te. Oze congolais. Oze Congo. Boze na bandeko na bino, boze na ba makangu, boze na ba na administration ya l'état. Bo solo la kana bango nini. Ministre azeko wele la mituka ya talo. Amona ki yango pa ya musicien moko yefa tambola nango. Atonga ba immeuble somba ba mapango est-ce que yango wana rôle la ministre. Ba village natal abandonné. Ba village abandonné. Matiti na matiti. Mboka nini zentina. Bandundu. Gra bandundu na configuration nango ya kala. Mawa. Équateur na configuration wapi. Kasai.
mboka nini ezentina te tolata bofumu kimbangu na sorofora biso moboti aveyaka na bolamu ya bana na ye ba dirigeant mboka na biso boze ko veye biso moko pe toze na ba responsabilité toze ko veye na ba responsabilité na biso kolia komela eze beba bisalelo eze ko accompagner nzoto ya mosuni lobi okolemba ata cantine okokoka komema te ata cantine okokoka komema te oze kolona nini oze kolona nini matondo na bino bandeko yonso bopesaki biso ntango bokomela biso bobenga biso na plus 243 89 86 222 07 plus 243 89 86 222 07 ba préoccupation na bino tokoyanola mpasi po bato balingi te mayeze kopesa conscience musicien moko abini bamati na podium babambi ata $12,000 te joua te ingeta po asali mosala na ye me mindule wana ememi bato wapi tokobeta masolo wana mikolo eze koya po tolobi tokosimba basektere yonso oyo eze kotungisa bayindo sans relâche biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya nsima mpona manaka lisusu matondo mingi